Merci na bande konyoso bozalaka ebele ya kotala tope ya kozela émission ya ba dédicace na yebi ke bozela rango tope botala rango ebele ba cher internautes nyonso ya masolo ya Congo Télévision eza chaîne oyo et ya ko corriger ba chaîne nyonso oya robo yango asali mokili na ye na pesi mbote na ngai atwa na yebe ke boza ebele o eza émission ya ba dédicace eza émission oyo to pesa batu ba mbote oza na posa na pesa yo mbote benganga na numéro oyo eza na bande de l'écran toko solola na kopesa yo mbote eza nango teke na pesa yo opesa nga mbongo yo komela ngai tikela ngai message tikela ngai voice na koyoka na kosala yo dédicace, c'est-à-dire que eza émission ya tat na chaîne masolo ya Congo na sengi ba cher internautes nyonso bo s'abonner massivement bo papoter na kati ya chaîne na bino masolo ya Congo Télévision eza chaîne moko oyo epesaka ba information ya sûr ba information ya vérité awa na masolo ya Congo Télévision émission ya ba dédicace bande kolangai na yebi ke boza ebele bozo zela nini na koloba nani oyo tokopesa ye mbote baza ebele boze ebele na sengi na bino bo s'abonner massivement émission za moko na internet émission ya ba dédicace bo s'abonner na kata chaîne oyo bo s'abonner bo papoter et vous avez vraiment toujours likolo tonton Diego yo tonton fraîcheur azara moko tonton fraîcheur tonton Diego bo sa elanga pe ba commentaire na bino bo tikelanga ba message ozana posa na bwaka yo libanga ozana posa eloko na yo moko salaka eyebana ozana posa flat na yo eyebana benga tonton Diego tonton fraîcheur na émission ya ba dédicace na kosala bino ba plaisir eza émission oyo tobwaka batu nani tobwaka bato basalaka makambo ya malonga ya liboso to pesa merci et pas ya kolo nzambe yende mutu a permettre ngana yo to mona susu na muko ya lelo pe yende mutu a permettre na lega susu na numéro oyo ya lelo to pesa ye moko nzambe merci yaza mokeli na nyonso yende azobatela biso to pesa ye merci lelo to kobwaka bato ebele na yebi ke bobengaki nga trop tonton fraîcheur tonton Diego ozobwaka biso te pourquoi awa na kati ya émission ya ba dédicace tosengaka mbongo te oyo eza eloko tosengaka oza na posa basalela yo dédicace komela biso na message tikela biso voice na yo tokoyoka pe tokosala yo dédicace eza émission moko gratuit na ba diaspora nyonso toza wana po na bino bandeko nyonso o baza na Bruxelles baza na France na Allemagne na États-Unis na Londres na Turquie na Angola na Dubai boza ebele topesi bino ba mbote ya to en tout cas boza la brancher côté na chaîne oyo masolo ya Congo Télévision pe na émission ya ba dédicace eza émission oyo to pesa bato mbote lelo to pesa mbote et pas ya président de la République Fatih Beton Mukwa Tondolo président de la République président oyo azosilisa guerre ya este
président Béton, président de la République Fatih Béton Mukwa Tondolo. Topesa yen ba mbote ya trop na maman Denise Nyakero, maman sociale, maman ya bane belé. Maman Denise Nyakero, topesio ba mbote ya trop. Émission ya ba dédicace epesio ba epesibino ba mbote ya trop. Topesa mbote epa ya président ya cour constitutionnelle, président Dieudonné Kamuleta. Dieudonné Kamuleta, ye kuna justice na ye ezalaka toujours na droit, na droiture. Ye asaraba, ye alingaka ba corrompre ete. Ye kuna pa na ye ko corrompre mutu oya po corrompre ye ekoleka te. Dieudonné Kamuleta asara maram na ye oza normal. Dieudonné Kamuleta topesi yo bambote ya trop musala ezosalama na ndenge moko ya kitoko. Émission ya ba dédicace epesi yo bambote ya trop. Topesi mbote na biso epai ya Maman Aziza Munana. Maman Aziza Munana, ministre ya Affaires sociales. Maman Aziza Munana topesi yo bambote ya trop. Émission ya ba dédicace epesi yo bambote ya trop. Maman Aziza Munana topesi yo mbote na biso nayebi ke boze belé. Boze belé, bozo tala émission oyo. Bo s'abonner na chaîne oyo. Bo s'abonner na Masolo ya Congo Télévision. Masolo ya Congo Télévision eza chaîne oyo eye ko corriger ba chaîne tout. Masolo ya Congo Télévision eye libino pe innovation. Masolo ya Congo Télévision eye libino pe innovation. Masolo ya ba dédicace. Masolo ya ba dédicace. Tope sa ba mbote epai ya ministre Teddy Luamba. Teddy Luamba, ministre ya hydraulique, ya énergie. Teddy Luamba. Na ba commune nyonso makambo etali courant. En tout cas, courant eza pepele. Courant eza pepele na grâce ya ministre ya énergie, ministre Teddy Luamba. Topesi yo bambote ya trop. Bambote ya trop. Émission Masolo ya ba dédicace epesi yo bambote ya trop. Ministre ya énergie Teddy Luamba Moba. Ministre Teddy Luamba topesi yo bambote ya trop. Topesa mbote epa ya maman honorable. Maman honorable, maman Norberti Matanda. Maman Norberti Matanda. Mufinuku ya lemba. Maman lumière. Émission yaba dédicace epesi yo bambote ya to. Maman honorable, maman Norberti Matanda. Maman Norberti Matanda. Émission yaba dédicace epesi yo bambote. Maman lumière, maman sociale. Tope sa mbote na biso epai ya mon prophète, mon pasteur, prophète Jules Mosanga, prophète Jules Mosanga. Nabana tout ya génération Josué, tope sibino bambote ya trop, prophète Jules Mosanga. Prophète Jules Mosanga, tope sio bambote ya trop. Tope sou mote epai ya prophète Denis Lesse. Prophète Denis Lesse, balobi prophète Denis Lesse Azab mutumoro bien. Prophète Denis Lesse, émission yaba dédicace epesi yo bambote ya trop. Prophète Denis Lesse topesi yo bambote ya trop. Tope sa mbote na biso avant tope sa mbote nazo senga na batutu oyo bozo benga tonton Diego, tonton Fraîcheur pour botu na ngai tonton Diego. Émission yaba dédicace pour ça la biso dédicace il faut toper ça combien. Émission yaba dédicace et ça émission ya Ophélie.
yo kaka benga biso tikela biso voice tikela biso message na numéro o bozo mona opesi kombo na o complet tonton Diego tonton Fraîcheur azawana pona kosala bino ba dédicace na yebi ke message et comme libino na bandako na bino topesa mbote epai ya honorable provincial na kati assemblée provinciale honorable Socrate Mubengai honorable Socrate Mubengai honorable Socrate Mubengai na kati assemblée provinciale honorable Socrate Mubengai na kati assemblée provinciale topesio ba mbote ya to émission ya ba dédicace epesio ba mbote ya tro topesa mbote na biso toujours na kati ya assemblée provinciale honorable André Kongolo na kati ya assemblée provinciale topesio ba mbote ya tro topesio ba mbote na biso epai ya honorable Maman Adèle Kaina na kati ya assemblée nationale honorable Maman Adèle Kaina na kati ya assemblée nationale émission ya ba dédicace eza émission pour nabino émission ba dédicace tozo pesa batu ba mbote pour na sentimenté bato bazo sala musala kitoko bato yo misana bango ezo mona na miso ya bato ote émission ba dédicace ba mbote pour na non émission eza pour na sentimenté ba mbote to dédicacer bato pour na sentimenté to dédicacer bato ba sa misala ya kitoko bato misala bango ezo mona na nesi Maman Noberti Matanda Maman Lumière na kati ya Lemba coin Lemba endimaye Maman Noberti Matanda na kati ya Lemba Maman Lumière émission ya ba dédicace eza émission ya bino topesa mbote na kati ya Lualaba bana Lualaba lobi babengaki ngai balobi tonton Diego tonton Fraîcheur tolandi émission na yo ya ba dédicace tomoni ozo pesa batu ba mbote mais ozangisi mutu moko natuni bango nani ana Lualaba tokoma toza normal tozo vivre normal makamutu normal na grâce ya Maman Fifi Masuka Saidi Maman Fifi Masuka Saidi bana Lualaba bandima yo wuta Maman Fifi Masuka Said topesio ba mbote ya tro émission ya ba dédicace epesio ba mbote ya tro topesa mbote et pas premier citoyen de la ville gouverneur de la ville Daniel Bumba topesio ba mbote ya tro grâce na yo ville ya Kinshasa ekoma bopeto ekoma soin ekoma elengi liboso ezali soki mbule beti ambuyema mais depuis yo kota na kibokondi okoma na place wana ville ya Kinshasa ekoma bopeto pe misala pe tozomona misala ezosalama yango émission ya masolo ya ba dédicace epesio ba mbote ya tro na vice gouverneur Edi Iyele Molangi papa social topesio pe ba mbote ya tro topesa mbote na biso epa ya bana poto ba diaspora nyonso oza na posa tonton Diego tonton Fraîcheur asalela yo dédicace
kopesa nga mbongo te, komelanga un message, salelanga voice, petit tika kombo na yo, identité na yo complet, tonton Diego, a kosalela yo dédicace. Ba diaspora, émission na bino yangoyo, émission ya ba dédicace. Ozana pour ça, na salela yo dédicace ya propre. Benga ngai na numéro oyo bozo mona. Pe komela ngai salela nga voice, pe tikela nga identité na yo complet. Na kosalela yo dédicace ya bien. Tope sa mbote epai ya Madame Gisèle Bilinga. Madame Gisèle Bilinga. Nakati ya Bruxelles. Madame Gisèle Bilinga. Tope si ope ba mbote ya to. Tope sa mbote epai ya Madame Virginie. Madame Virginie Singaloboko. Madame Virginie Singaloboko. Nakati ya Bruxelles toujours. Tope si ope ba mbote ya to. Tope sa mbote epai ya Noko Esdas Ntabu. Noko Esdas Ntabu nakati ya France. Na molongani na ye Madame Micheline. Topesi yo pe bambote ya tro. Na sepela ki na conseil na yo. O pesa ki ngai obengi nga otalisi nga tala boye. Il faut que na nango boye. En tout cas bambote ya tro nakati ya France. Oncle Daniel Esdas Ntabu. Topesi yo pe bambote ya to. Topesa mbote epai ya Devenguma. Devenguma nakati ya Bruxelles. Devenguma nakati ya Bruxelles. Topesi yo pe bambote ya to. Devenguma nakati ya Bruxelles. Finu kwa Bruxelles. Topesi yo bambote ya to. Émission ya ba dédicace. Émission na bino yango ya ba dédicace. Topesi yo bambote ya to. Devenguma. Topesa mbote epai ya Maître Rico Batista. Maître Rico Batista nakati ya Luanda. Maître Rico Batista nakati ya Luanda. Balobi Luanda tombe. Maître Rico Batista. Kwanza c'est quoi? Kwanza c'est quoi? Maître Rico Batista nakati ya Luanda. Topesi yo bambote ya to. Maître Rico Batista. Tosala kaka ndenge to sololaka toujours. Maître Rico Batista nakati ya Afrique du Sud. Nakati ya Afrique du Sud topesa Madame Evelina. Madame Evelina nakati ya Afrique du Sud. Topesa yo pe bambote ya to émission ya ba dédicace yango yo. To nasengi na bino bo s'abonner na ba plateforme nyonso oyo bokomona émission ya ba dédicace. Bo s'abonner, bo papoter. Bo s'abonner na masolo ya Congo Télévision. So pe bo moni émission on a plateforme mususu bo s'abonner pe. Bo s'abonner massivement. Topé sa mote tozo koma na ko chite malembe na émission ya ba dédicace. Topé sa mbote epa ya ba diaspora nyonso oyo bosepelaka na émission masolo ya ba dédicace. Topé si bino pe ba mbote ya to ozana posa baselela yo ba dédicace yo jour ya anniversaire na yo. Ozana posa ba dédicace yo ba ane na yo tout oyo sala na mariage na yo. Benga tonton Diego, tonton Fraîcheur, naza wana pona ko répondre bino. Émission ya ba dédicace. Émission ya ba dédicace eza émission na bino. Émission ya ba dédicace. Ozana flat na yo. Ozana eloko no songolo pakala. Benga tonton Diego naza wana pona ko répondre bino. Émission ya ba dédicace. Tope sambote et pas il y a mon réalisateur, autrement dit Ndeko Christian. Tu peux se faire mon théâtre, mon réalisateur. Tu souhaiter joyeux anniversaire et
ezalaki lobby mais moi oyo moi na bango joyeux anniversaire et pas il y a détenida ouais Bambo Théâtre ingénieur joyeux anniversaire et pas il y a Ketia la journaliste internationale to peut se peut joyeux anniversaire na yo to peut Sambote et pas il y a Madame Claire Diana Babi journaliste internationale toujours alors que la morale likolo to peut Sambote et pas il y a ozana posa bakata yo suki ya kitoko basala yo pediki maniki make-up ça nous a manqué na kata kinyawa ça nous a manqué salon masolo ya Congo okitika na station ya Barré wana avenue pe Barré okotika wana otuni salon masolo ya Congo salon za essayer bana okomi wana okutana la première dame, Madame Laura. Madame Laura, moi si ya Mwindu Angolo. Monsieur Zebleu, Azawana, ako servi yo pe apesi yo Laura Malilu pokiti mutema. To komi tasuka ya émission na biso masolo ba dédicace. Soko se plaki na émission oyo komela biso benga biso sala ba commentaire na yo ngana biso tokutani na mikolo ezakoya. Merci.